occasion yebinga te nga mukozala na oyande babanga sa mutali bomo na yana ba photo tolala bango butu mobimba bakamolanga mabele na obele au secours na loto ndiye mari de nuit moko ayelinga bo na lamuki na tali bakosani kolala na dra nga alala batu suba finanga mabele na butu baba lesibia memba l'accent ba initier ngai ya ona we biso mukolo eloko wala nga zangalula kingalwa mukolo ko juka nga na landa mibale mukolo ko tema nga na yana ba photo viens na biso yandi mosi maladi ye wana ke boko bengana nga mona ba réunion bo bengana ka so ebembe zali bozo ka ebembe ya bo provoquer réunion bo motema mabe moko bo motema mabe bolanda nani te muto malade bo provoquer réunion na prête pour na ba vérité pour na bande ko na Baptiste so bo moni ma okangisa nga bo kangisi na binonga po bino bozana bino batambongo bo kangisa abatu. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa Neviso Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com.
Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV. Je suis votre animatrice des émissions en ligne dans votre émission Zip Zap. Batuba olinga Zip Zap, batumsuba rotunanga Sara Zip Zap elaxino. Zip Zap. Ezaka Zip na Zap. Donc na Zip Zap lelo na oyambela bino mwasi kitoko, balobi mwa so nzamba pesa e charge à libele. Babenga Miss Lolo. Miss Lolo ayi. Analyse exacte pour Miss Lolo aye. Tokoyo kanabino elongo nini Miss Lolo aye koloba nini koleka na émission na repesa bendiste. Sans plus tarder, bo partager déjà vidéo bo benga bandeko bokota kuna moto epeli lelo eza moto epeli. Analyse exacte et on a pesi bino sujet. Je dis un grand merci à mon équipe technique pour les mukendi derrière la caméra, ingénieur Axe, na moni pe bon délivre bon seke, pourquoi pas na 15 basele, bon guérison na aussi Kozali. En tout cas, merci beaucoup na l'homme selon mon cœur, papa Diego Melito, maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Melia Moeba la private de Orlando Domingos, pourquoi pas na Jenny Beta industriel. Moi c'est à boss babi JP outil Europe et to célébrer yango. Merci na ba fan na nganya stu ba vrai fan na nganya stu na bi bozada na ba commentaire wana bino na boa kabino na bando kabola bino na bando boa kabino sko na suke émission moko. Donc merci pe na ba sponsor na nga na moni Majabu Gospel toza awata ya mama Nicole Malonga la patrona. Toza pena crème de beauté pour les hommes Azir. Yo moi si sunga papa bongisa papa loposo bongisa kokomba papa bongisa taille bongisa mabele na yo et oza malamu mingi. Donc tata po FAPK to bambote na yo depuis États-Unis, boss de boss moi si ambongo bambote na yo pe bambote na ba parents adoptifs nanga. Natanga ba kombo na bango te. Papa X na mama Z. Bango punande ba force nanga. So Sarah Mimi Goucha 800 €, c'est grâce à mes parents adoptifs nanga. Donc ba petite de langa, babi Sarah so ça qui a été simba téléphone na maboko. En tout cas, merci beaucoup encore une fois mes parents. Pour la moun kendi fungwela biso plateau parce que mon tezo pela. To banda likolo to banda na CT. Aweza tant to fungola plateau to matamba moro. So muto alobi vérité, boye lié convocation et outil na tribunal. Boye komema ngai. Na prêtre pour na ba vérité pour na bande ko na Baptiste so bo moni ma okangisa nga bokangisi na bino nga po bino bozana bino batambongo bokangisa bato vient na biso yandi bosi maladi ye wana ke boko benga nga mona ba réunion bo benga na kaso ebembe zali bozela ka ebembe ya bo provoquer réunion te muto na maladi bo provoquer réunion pour na ni bo ya muté mabe na carte na bino ba guerre froide mo bozana na carte do ba compte à rendre mo bonga bo futa mutu tina suka ke na ona liwa te. Tout ça dans nous battu moko. Nzambe mutu akela biso. To na mai na makila. Mai ezo lekala nzoto nona makila. Muninga pa za na ngotanga za na pasi. Siko musisa pasi bino bakata bino ya mawa bakata bino ngopo ani. Bakata bino musisa mawa veut dire elongwa. Bozela ka petang mutu akufa ndebo kokangama. Ndebo kolelela. Ata bo bando sola te bokolela makasi. Bokangama pe makasi. Eza soni so batu bakufa bana basala ya justice. Ngala landaka Diana Makila à sa justice. Ngabena landaka Diana Makila sa justice parce que trop c'est trop. Buzobele kimingi. Muto sobela bokipete siko tanga kufa. Boteka ba uniforme Tanga kufa toke sangana. Toteka. Boteka yom doteka. Ah lokwa yo teka osali bien. Yo poza artiste. Teka no ba uniforme luka batu ba wala tango. Nani oluka batu bawolota bo batu en tout cas bandeko nanga Baptiste o bozo landanga o boza négliger basundola bino ka lokwa biso
bofungola misu makasi mama boyekola nde balukaka mbongo papa boyekola nde balukaka mbongo Vraiment. so oyekoli nde balukaka mbongo otata moi 10 francs na yo maladi mosusu okobanda première so yo moko yo moto okobanda na internet ozalaka mpona otala bémission tuna azala na famille te azala na ndeko te ozala na famille osengaka te yo ozala na famille ozwa carte ndeni yo ozala na famille okendaka kinga kati ndeni oza na famille bokendaka kinga kati ozwa carte mais yo mwana papa mwana mama mais yo oza makasi ya kopose baninga bakestion so moto azobela asengi aide aza na famille te toye na likambo aodala ajoua mpa na bino mingi aleka joua limbisa ngai ya nde la kati mama na sa de ya na kanda te nalobi kutu na koloba te kana ozela na désannoncer odala bandi awa tosalisi ye bémission awa azalaki bien abeta tonalité na mama très bien ngai nazwa mpenza chance te ya kovanda na ye kosolola tokutana kaka diama na biso boni kalanga na biso bongo naza na likambo na ye te asalanga mpe mabe te nalingaka tozala boye tosekaka ambiance eza oza bonne santé nalingaka koyoka te mpo nayaka mpe ntango diana ngamu nayaka nayelaka likambo ya diana liboso ya la chaîne na yo yaya tosunganaka ntango apasi ke ntango alio mpo na ngai mokona kobela so boye te na bino nga te boya matangana te nzambe na likolo azoyoka justice nzambe na fimbwa nzambe elanda bino na banzela oyo bokozwa bamoto mpo boya bozwi mpena bamoto bobi te tokende koyebe mpa na bango lokola mine boyaka koyebe mpa bato mpo boluka ndenge osambwisa bango oyo akozwa kaka moto akoti na mutuka ne atamboli aotambola na ngai akokoma te akoma te nzambo aza kati na nga akojustifie nga ti na suka justice ne kolanda bino bokoya te bobaluka mutu ntango aza na pasi bosunge te mais so yoki matanga piu nakela azwa direct natuna baosangisele mbongo bazoloba bo mpo bambome bokati tozala na bafamille te neti nga so nakufi naza na famille na ngai so namoni mpe na suki na ngai nakomi na suka nazonga kaka na makolo ya bafamille na ngai ata mwa aspirino ata novalgine baopesanga mpo na oboya nasambwa boye bosali nga émission nazosenga na nsima bovandeli yango na ndenge na bino ya kindoki ya butu mpo boza bato ya maseke na mikila bovandeli yango botidie sikoyo bacommentaire ya bato baota obi oyo mbongo koyale bloke kadena vanda kuna yo kufa elima na bino wana senga bino bato ya turo bino mo bokende omoni ya turo nayebisa bino nayeki aka epa na yo te na bi justice nzambe ezosalama ere oyo ebandi kosalama ntango oyo déjà pasteur de la foi benga bino ti bolemba pasteur prophète Ezekiel ndenge moko ya turo yo bokomi bongo na bantaba bokomi lia mutu akoya aza lisusu odala kangama na nzambe kangama na nzambe tindelaka bango moto mbongo malonga yelo mbongo eza ya mabe ezoya mpo bakiselo maladi eya te nzambe akanga bango babloke kate bango bakangi nzambe akango fois 10 eya nango te me nzambe oyo asimbaka pema na molimo nzambe abomaka nzoto abomi na molimo aza na contrôle akosunga ndeko na guérison euta pa nzambe tomona mpe bato ebele na bahôpital wana batia moyen babimisi mpenza bakisi ezosomama neti na filme mpo nga nabelisa mingi nakufela mpe mingi ovandi na mama bino na hôpital mo bota mo bokeleli mwa seringue mo bato mutu bayele mipiku asala ata intime takufi na ye mais oyo kutu mosusu bozanga nzambe azobomba mpo ebaka mokonzi apema ezalaka nzambe boyekola osala malamu mutu asala eloko ya mokie kaka boye ezanga ntina lokola aza na kati ekiri na bino bokembango boki otala na bino aza mposa otanga bato te mpo na ala kanda deja etalinga te vraiment limbisanga na yeli mpe ye te etalinga te bokembango biso lokola tozana biso botya biso balesheki epa na bino botya biso bata suka oyo mpenza nani baluba babati gengo bokosi boya banzambe te nzambe nde fin nzambe nde danger tango bato baoluka lisungi boyaka te tanga matanga nde oya oyo te natindaki basangisana nga mbongo bosangisana bambome ngai bokufa nango na moto kobanda likanisi wana kosimba na oyo akosala mpo ngai loba nakufa liboso ya mama na ngai adorphine ngoya na mama ye mo asalaka na morgue mama ye mo na mama na ngai do elongi na ngai boso okie na morgue ya mama ye mo wana okomona mama moko akoma kitoko mama mokolo makoma kitoko makasi adorphine ngoya mama chérie napesi yo mbote wana omona ngai soki ye akufi liboso na ngai mosusu mabe mais soki ngai nakufi liboso na ye nandimi ku te lokola epe azala mako makasi bopusana ta boya pakola ebembe na busoba bopusana te mpo boya motema mabe moko boya motema mabe bolanda nani bozwa mpe nani mpo ani bozoboma bato bona bacomportement na bino mabe bokanga bato na mitema mosusu motu mosusu omoneka azotambola bo basi baboma okala na ekiri wana
o bosala aussi boboma komi yo yebi yo kutu yebi bango bien ekiri na bango basalaka bongo azala so na lobi bandoki bazebela monda tete bo yebi te bandoki bazebela batakisi baza batu bakota ba ekiri baza batu bakota ba club bazali batu pe bakenda ngingi baza ope bayaka kana limité pa na yo église mo ya mitax bazali voilà baza na bango lokwa bino bopona nzela na bino bokenda bosala click na bino. En tout cas, na opesa bino ka makasa osala batu mabe ba diaspora la solution ezate. Solution ezate. Ba diaspora batu botala rabiso. Est-ce que ba groupe WhatsApp te pona ya ba osala odala sana. Ba yebi faut que c'est le groupe WhatsApp. Azana. Ba ko sala te. Ba ko sala so eza mutu na bango ba yebi. O ayeba na internet mo yebi asala kombo. Boso akufi. Azo akufi biso zo yakati. O mo so ya kufi. Na biso baba batu anto na molimo na biso pauvreté bango ba tia biso. To pesa la bango ba $10. To sangisa to sa contribution. Po to za ba mandian. To sangisaka. Mais soki azana na bomo wana bango ba hôtel manano. Ba bito wana ba ko benga batu ya kufinga oka ba isi no bo pesa mbongo. Musala mina ngo pesa. Mais so mutu mususo bo ebite bo tika okabola ko. Na linga bino mingi on a ebisa bino po changer. Babi vérité za bokabwanité nga na otika oloba vérité ti mukonza ba ozwanga soki yeso ye na mute est-ce que yo benga na mtata baninga na bino mususu wana ngai ya kotanga tana fi baninga ngai tsara babenga ya batu wana basesa ba film tolia na bango tolala na bango mbetu moko toyoka na solo totambola na bango tosala na bango ba faire tosala mabena malamu tomela na bango au moins beaucoup mais c'est ya kasavu bébé climatisé ayebi biso bongo na mema bango na bébé climatisé ba yebi bien na mema bongo za mutu ambiance na ngala ambiance pona kimisa moi c'est wana yati na za mutu ambiance na mema bango ba yebi nga bien siko yo yebi muto banda au moins likamoko wa to solo ngona sa to solo na likamoko za monde à théâtre oko banda na camarade bobandi na C oza na eloko te soki atombwami na ye achange bacamarade waya nga abenga yango eza complexe bolimo complexe po esika mpe bouta toyebaka mpe te tokutaki ka monde ateya tozala ndeko na ngai ye ya na ngai ye nini neti ngai lokwa aza monene boye nazala ya na bango te naza nde koko na bango nga mnabota bamama ya bango mpo nazala lingoele nga mnabota bamama ya bango mpe bakobenga nga koko na ngai diama mpo naza monene mais soki otali ye na nsima azotamba tala mosisi etelema ya 1 musisa wana so otali yango omaka ekene na ba série 6 mais nga lokona za muneli kona ngande za pepele boza ta na musisa te tandeza na muneli moi si ba ke na musisa wana musisa nini kasi kingo asoso ya kuku dendo ya sima ndo yeba mwasi wana mikosi wana kimukola mwasi de ba yeba voilà na musisa okomi ko zo mbongo o changer peut-être ndeba to so ba kantara soki mutu ayebaka vi na ye so ibozaka atanga ozo mbongo msoko poatu muna ete ay musuba kantara bongo ok ngai so ndeto na so yabo saka to ale so amoni opambwami na oya na yo peso mbote ngabi ndeko nanga ntuka na kumisi nzambe ponga na yaka na zo mai na mela na zo na mona nanga kistem so musuto lobaka po na oseka to bi po na oseka eza bongo na mona ngote le so nzamba pambolo na yepenza na bi ndeko nanga mwasi mbote yango na ebike nde opambola mi grâce na nga zo secret tifani na nga zo secret akomena yo kolo mutema pasi poani c'est ça na yo kolo mutema mabe poani likunya yango ya nini biso bala balubo basala biso na likunya te so moni mwana muluba nyoso ya mwasa mbali ana likunya nchora munene okay ndo okoyebeka na comportement na ye so moni aza boye aza problématique aluka bato na makamba andoki wala ko baba ke baluba ebele ya pembe basuba na mbetu basala makambo ebele baza bandoki seki aza na kindoki na kati na ye wana lobi misilolo te po msuba katane na vanda o alobi na misilolo po aza pembe te baluba ebele o mwa bango basala ko bakinisa bango mayele bakoma ko ba examen o mwa lo baneli kamba selo ko abomuta zo rêver wana sa bimi de ana kati nzoto na atikelo poso pa mayo nyo kwa mana koloba olobi bakasi ti na sima yako sutre olobi nini yango mama na solo nini ongo bomanga to fani no do nyoso na lobia oyoki ngodi Asa pumbuki ko pumbuka na pe ki pa RT pi ya sakena yo nyokwa mino na lisolo okati okwa asa tini ya motanga osisa o ndo ba ko nini mama baze bele ba lubebela bandoki baza na ko so tana so mamba so ye bate wana opeso eza na opeso ba passe oye barabango bien baza bongo baze bele na monde théâtre ba tcho c'est que biso bangala toi bien bon na ebe ko lo babongo ponga na ko lo bana bande ko na ngate o lo babongo po lo babongo ngoke na ona ndenga licho
Si quand on est dans la liste, on a zolo bané na ba pona zo mona peka bato bazo créer ba problème. Internet eza baluba. Ebele baluba nde ba créer ba problème. Mais ça malamu te baluba ba za. Et puis ba koti koteri wana. Bango de ba koti koteri na monde ya art makasi na monde internet. Na lobi boye. Et puis bazui pe na ba journaliste hein. Bazui na ba journaliste. Kasi on a yebi so so moni. Net ngala informé yo. So moni ba journaliste mo boye kiri ba finga yo. Comédienne moi za na sima ba nga protéger bango. Kasi bo so ba finga ndina za ngino finga bango saratu. Ngando mona na petara ba plan moko lokwa mutu ngape o manga so na examen. Da ko ma pe examen. O me examen na za na. Alo kwa mongol. On dirait bongo azara bongo. Oko suba. Ouais. Les lokuta sexinga minte. 1-0. Action. Ah. O manga so na so na mutu. Waza kwa examen. Aza ba des tendances. Ba examen bazaneti. Ba examen on ba mongol. Neti ba retardé. On dirait mutu mo aza ba perdre ta mémoire. On dirait o mona ba na misu. Pe ba so ba paso la misu makasi Siko zwa bango. Ozi o chebo mongol. Tala siko titi da mongol. Tala yaye. Maman comprendre que on ngapi fona so aje. Yo faut qu'on t'aille. Koti ba mongol aje. Mongol. Okomi mongol jouwa ngo bien. Ok, ba finga nga na ufanda na finga bangane nani. Ngane mo santu. Ba pasteur kutu ba olega ba finga. Bon ngai munaza ni mama pasteur. Ngai na kenda otika mutu te na église mona te mutu te évangile na nzela na bongo lisio mutema. Na bino bongo la mutema yamba yesu lokwa mo kondife mo bigisi yaka na église na nga. Ozate bo so yo fingi ngai. Wande bokilo na nga. Po bokilo peso na moni ke mutu pe po obungeli nga ngape na obungelo na minute wanso to bongisa sima to bongisi so pe libala ngo pe panzana ngo panzani nango po yo so bebisi de moral na ngai siko nga so mutu aleki afingi nga so ba yende olobi ekirango bazala aleki afinga nga na fingi yete na bini kamunete aleki afinga mongola munene lokwa nga siko siko na koma siko mongola munene ya buro mongola le vingate mongola munene na travailler na misu bon mongola tango o swana na mutu aza examen fo boko makwa obongoli na misu wana obongola na misu selo makamo na bato ba tasune bo sana bete fi aza problème c'est qui wana omona ba mongola munene pe na changer ba misu na zui ba misu na cheka nde ba mongola basa so bato batanga ka biwa sa problème mutu po na bilo na ndo fingo wana oko supporter ngote po nga gagner ba c'est que na théâtre batamitu ba examen base bele na monde ya théâtre ba examen base bele ba examen pe basa na monde na bino ya solo base bele neti bana ba examen base bele musu omone eza munene moko boye yo mo otali ka o mo mutu so ata so ka leki ka liboso otali ka liboso TV bo otali ba mo pesi mba mo idani o nene boya zandeni afande mo azaka ba forme mona ba mongol bongo te azaka forme mona ba mongol ka ba mongol musu mona bango musu mongol en esprit mais forme na nzoto eza kwa ba mongol ya ba mongol forme nzoto au moins pena bandi po mongol autaka bo mutu eza mo mukie soko ayesko koto aye pena ba mo ya king akiti na désordre kwa ngubu avandi siko Sara, mama so na fungolo makasi. Awuti likolo bo mukie. C'est awuti mutu mukie. Tango so mutu ngo siko mukie, eza na forme te. Donc oyebi ba mapasa, oyebi ba kala tango ba mama biso ba bota ba mapasa, ba série wana, biso to so kola, ponga za mo série 7. Au moins li pasa so bima na mo nkobi o ba kongo ba loba mbunzu et sala bo mo misu na si. Siko mona ba forme mutu wana, au moins on se pas ba examen. Siko aye penda boye bien mbunzo kota boye miso eza na selo kwa libulu siko tanga ya boye ngubu sopani waso chena mai na kata mai so akuta na bambisi musuba ko liya mwandamo mais so akuta na ngubu akozo ende konaye au sale lonte bangwana siko ba examen peso linga finga yo au finga so finga bande mo bomwa au baluso ba misu au sa ba geste mona munoko siko mutandengwana nga siko na mtu pona na ebi mutafinga balula elongo kata adresse tanda sinande na nyongo tanda swapi di pinga so di binga so di ndeko na muluba bon kasi on a lobité ba lubebe ba sa ba examen atin kombonete yo mto tangi de kombone iza yete ngana te ngana ye ate pona loba yete ou bien yete so ndeni kasi nene a confirmer akasi te ngana confirmer po ye pasa bongo mais ngai na lobi na tangi kombone ete po ngana zo tante yo mto tala ka ye otala kende ngalo ba kachaka ba misu mais ngana na tala émission na ta mokote
nga naza pe na kota na ngate bikota kota moi mega na nga na somme musuna benga batu na nga ma ba pesa nga na koti kaka na internet pona bandota ya batu te na otala émission na nga nde eza boye te émission na nga nde eza ba collègue notara bango na tala bango te na tala bango film nga na joua ponga ke tala bango na tala bango ni ba benga nga ba film na bango ponga ke tala bango na tala bango te na tala bango na bakisela bango vie te na otala yo na ke émission pa na yo na yebo na tape na tena mina kota pe pondenga pe na yebo batu pe mitu basaka na bango mona pa habite ngala leka po banda pe na leka wa makamna loba na mona droit de réponse ti ya raté droit de réponse ya raté ponga na mo sa solo kandi na bana mo sa matata na funga miso kwa examen te na funga siko akanda na mo sa matata makasi ngaso na lobi dikambuna nga olandinga sere yo poza lokwa nga wa matata lokwa nga pona elsa bino tour na promettre bino makofi nde ebeta yo pe makofi tour makofi lolo pala ki tour makofi ka to bunda kaka to bundaka to kansola lipeka to lembi koloba te mama o mo to loba boye comme le ko ba jete ta mo so mtaluki makambu turo beaucoup ta ka bo bunda OK ni na justice te bino bato bomema bato na justice na mi osa ngalinga prison mo politique nsambe na ngai na oluka mto kanga na prison politique bazwinga pe ana ndako bona ketche ko ba ketche sebele bazwinga na ketche mbala mo ba bizwinga lokwa mutu baole bango tete okene makambu mo boto mbala mo tina osutuka la koti na kati ya prison mo politique na lela en fort wa ba kamera zo landanga na sima ba na diamant basali na mo lo kwanga pe na sana politique ba yeko zonga prison mo ya politique ya politique donc siko esa nga bien mbongo te mbongo na muyibi te nga na muyibi te ba kanga mbongo nde na sa muyibi te nga ba simisa nga mbongo ba 5000 $, ba 10000 $, nga utuna mbongo amuto pesa nga mutema likolo te pona simba mbongo nga na kola na vie ya mbongo nga na muluba te na kola na famille to na kantu kumbianza to so lia bien o muki na tongo ta batu sunde baza lelo ba ko ba 1000 kilo surtout kisi ba ona mbetu biso ona ba sero ba tata so ba sombela so ba mbetu oyo eza ya double mi balé étage éponge penze vanda ya sendenge moko ozo kola oza na drap kitoko oreya kitoko biso to kola bongo biso to ko batu sute akola na vie moko bon lelo oyebe pa na bango to monika mba moi moi nani moi chambre salon na nani akomo sa pe ba direct na kata ndako a publier surtout kele masutu kele to venga ba amba fia likolo kilo ba kola nango depuis bo mwana na bango ba esko tanga eko so ko moteur mabe na batu azo mo ndi oso za pembe no boto le nyonso o ko za tina nango te siko biso to yoka sola mbongo ba biso to yoka sola mbongo donc nzamba sunga biso ba mama biso yaka bazana mo ba mbongo bazo simba po ba mama so ba luba ba yeba o débrier ba yeba ko soutenir mibali na bango au moins mama osa mo eloko mo amuki boye kotile mo ba mbongo donc biso to yeba vie o senga te to yeba pe ba vie OK ba vacances pas ba douter o vanda na ba parents no bundani ma papa o ba seri wana na ebite so ba pe ba lata to lata ba uniforme Sedek kecha pembe jip mo ba so ba cha lastique na sima asko etika le kwa lycée ete kama na Sedek yo latango yo latango olatango te po bino bokomo tanga na auto yekala monde théâtre de vacation okomo ke so ba cours d'histoire oyo ko la moi français mo momo yebi ke so leki na télévision na lansango ba ko na loba yo komate abi koma ngonde koma français tu n'as pas pesa no devoir mais na mona mto ya répondre ngati ite ma beba ndoki motema molili motema tonda mo ba kotie na liste bandoki parce que za lesbienne kamara na malgré bobebani na misololo atika ozandoki te so azandoki se kalokanga na lala ni place moko na mona ende aronfla pété quand même ndoki kastobo kasi o mali ba misusu ya ona wewe so mukolo eloko wala ngaza ngalula kingalwa mukolo ko juka ngana landa mibale mukolo ko tema ngaka na ba photo na lala batu su ba finanga mabele na butu baba lesibie memba laksamba initier ngai occasion yebinga te nga mukozala na oya ne baba nga za mutali bomo na ba photo to la bango bobutu mo bimba bakamola nga mabele na obele au secours na loto ndiye mari de numéro yelinga bo na lamuki na tali bakosa nimba kolala na dra nabe na tongo na lamuka na kenda pa mukolo nani flat ngabi ya so moi ezali wana ba seran to kendaka na point noir to kenda na batumo na point noir mais na ya tanga bakombo na mo ko ezali mwasi ya frère na biso José Ndita ya kala bala liboso aka pe osomba biloko ya bana na ye ya pardon ya ba musicien na bango na point noir lokwa bilambe ezaka bien moins cher na sengi mukolo flata na biso moi ezali akotanga na chambre na musala nzambe
nalala wana soki musanza po eloko namona na butu ngamonde na monango o babaka mamona mbwa eloko mbwa mona azanga moya ko expliquer ngo bato bakamolanga mabele na butu saratole pa baninga na basi wa simbi koto mabele pelinga moto ata mobala ko simba nga bongo te na yokango elekelanga na ndima te na mona bango bandokela koma ola te na ningala mela tati désert poso na koti o monde tokenda kila moyen muke chambre mo bo finani bino nyoso kwa nani ha ba sardine bobika to la to eko luka vie muko mususu pe loko yela kangana matinga nga esi bana bi botu ko nyoko langa kona butu na sali bino nini botu nyoko langa po anini ngana yebi makamu na bino te siko ngai nde na za matiti na nyoko ma ko kamula nga mabele bondie mwana zo melanga mwana mobali basi mibale bachenga siko pe na katikati na bango biyo lelo onyoko amawa taka na senga bando na komola na karo na se na nyoko amaka nazo ebiso na karo esalanga panzi pass yango na yeso mukolo yango zo mona batu susu ko mutu susu apambola mi a bengo te ko sepela ko mona ngo paste o comprendre ana ba anglais bila kinda comment na ngo paste ngazo mtapime ngambongo na mona paste ponga pe na senga nga bandeko na batiste te po moteur mabele ki ko pesa ngambongo mususu e kanga minga na gauche bimisinga droite na ko zo ate en tout cas le soleil babele wala photo ya na nyoko ama ngana yebisi yo histoire vraie premier jour beaucoup yes ouais premier jour deuxième jour basango balancer ata 5 jours banyoko langai c'est bon meri masanga te bolani zo ba batu mususu so bolani de tangu bango kuite so ba tangu ba posa la bango wana yaka abamoni basala na bango na bango ti bango mibali c'est bon ça ngande moi si na kati la ba biondo siko nyoko na yeba kapete so banda o melanga ngoyi so banda kamola ngao na maboko yi so kinde mama ndeka na oka batu balobake so melisa mwana oboti mwana mobali o melise mabelo ebi ne mwana bendaka basenga bando na bi malamu na na se malila climatiser na karo okati pour mabele zo so ya na kokate ba biso moni ndo kibena belela ba na butu basala ko bakufa ndoka ba yo na sadra basala ko bakufi ba yoki ngati ya muko ezali quand on a besoin d'anga ba téléspectateur na biso bino boyebinga na za preuve à la ka yo ba memaka onda kwa nganga yo ba melio ma kasi po ba mona kate ba mona ke loko za kati nanga siko ba linga ba inisenga ba kokate te ba mona esprit nanga za tellement makasi ba kokate ba sala tout yango mona ngala bango tumo eto yo kaleza te po ba sala tout ya ko inisenga ba mona ba mama so esprit za makasi ponga tana la litala kaka bo sanga likama bongo ti na suka so bonga basanga lo nzamba la musinga sa ke na lamuka po so na lamuka ete seke bonga betanga système banga ba doite banga betanga système chance ka nzamba la musinga ngabe so na so lala kola na nga bloque cadena taka batu ba komola lisanga na soutien po ka so mta bendi boye na yoka po wala zo na boye la libino so boza libre la bloque cadena koto tikela ba koto na tiki pona respirer te na eba kite metant na monika bon soutien na nga mbeko na chango pena kadena munene na sesi ko ngapi bakolanda ngapi na se moi karona malila karo ko bendanga abaeli ngapi na ba gérer nga bien na miyebi ni so na zo beta ba bien so ba holanda nga ba bien makamba salanga na point noir donc ngala za mutu na baote ko za mutu na baote na sala pe makambo na te donc musika na ngai mais na ekolo baka pona bandeko na nga en tout cas to e bako sunganaka toze la te mutu akoma na passe malade kangi makasi tanga komi na hôpital bakangi aza soin intensif ndebo webimisa makasi no boyebi déjà que eloko la bino elima na bosi signer déjà bobi oyo ndeto oke na mbongo oyo ya ko bomé mbala moko to tango boyeka bo pesi bo mutu akati mba mu te mate to linga ko sunga mutu tango aza na passe malade bandie na osika aza na famille mais tango to koma to sangani boye to sala famille mususu lo to sangana to sala famille munene pona ko sungana ko tuna mituna te ote azana famille wete so ngo sunga ebi batambongo tande boss na biso abeda chou boss na biso so zo yoka ngai yoka mwa pona Baptiste mi balo to sa moto na bakami balé ya pasi odala na vie na biso nani ya ndimos sunga biso papa yo osunga kana yo otuna kana mutu te sunga vraiment sans que batu ba ko komela yo de to mona ke pande ko na biso gimaro na bi ke oza trop internet otalaka loko ozotala na yebi ke otala ngai sunga vraiment bandeko na biso bazo ata traitement première soin et osala bien bate ba maladie nini ezotunza ndeko na biso Julia kufa awa c'est tout paix à son âme libumo ya munena tanga la kenda na yesa makanga ni na découvraka na leki na sala misu baboya e babi ba yebi ete me basala na bango banzonzi ba yeba Julia kufa kota mabele mais muko Julia yaka pe kota mabele biso pe ka Baptiste ba négligent
to lingela bango po ekoma siko bongo guerre ekoma siko ya bongo ya bato bayebana ba bato bayebana te bandeko nango boyebana te toza soudé nzamba osunga biso to kutana to simba na loboko ngana webisa bino likamo na yesa bino un jour bo pesa nga raison to simba na loboko grâce à nzambe c'est biso na internet ba fungwele mutu so nzela po so to sanga to sa eloko na biso so to meke to kokite to zangi to koya pa sarato la ata pa olekane a so ya otonga biso na chaîne na ye ke to yako senga ye mais ko pesa biso caméra donc a pesa biso caméra pesa biso na pole roya to miska idée na biso to sala biso pe to komi kokotisa to sala film na biso to komi pe kokotisa to sangana to longola ba esprit na haine to zomona to ko ta aloko nga pe basala nga ba pesa nga chance nga pe na pesa ba to chance tete to la mama grâce to pesa bato bazo ya sima pe chance pe bazo elenga théâtre et ça biso bien to landa bango te na carte na bango so tata mo hélicoptère azati mutasomba diante pa azane te biso to tambola kana se donc makambo nyonso na se touta na mabele mpe tozonga kaka na mabele donc totambola mpe tokutana na nzela moto atambola dans l'espace aza te mpo tokutana so otambola dans l'espace seke tokutana te tokutana mpe na nzela he bonye bien he bonjour alicho oyo bopesaka bato na banzela kitoko te tobongisa mpo cinéma congolais ekende liboso so tozobongisa te toza kaka boye eloko mo esalama eza te ata oke tourne na Eddie Murphy oke likolo otourne na Eddie Murphy okiti ato mati yo moko et pas nzambe oke pendo kangie ba photo sa tournage na ye mais so na carte ne za malamu te et simba lango te babi musapi moko le facilité so comme 5 bona chebo na bendi ba mosi to sunganaka tangu muninga za na passe to longola kopona elo penanga na ya ko kabola na e Baptiste ko kabola na motema mabe to longola ngo ngana mutu aboye lokola mutu abona chef frontière kuna na okete te to tika biloko na to sungana to za Baptiste to sungana bosamo ki makambo bandaka na nzonzingi producteur wana zaka ya yo okanga eka ya yo ko so mutu musute so mutu so yebo bo banane film ti bo si so tanga kombo nete mabe to tika biloko ko ya biloko akala nzamba sala batunyo so ngolu afungwa biso internet ezopona te biso na bino tokenda okuta tozo kambota likaso ma futa transport bongo te tozwi siko towela na nini eloni towelaka toluka pe nini tosunga situ bana basi nde bana motema mabe makasi koleka mibali motema libanga wa motema mabe moko na kangela ngo miso mabe to changer toluka pe to mekaka ko sala mwa malamu mukie malamu wana ezipa mabe na biso mabe leka malamu ne belete pardon na bondeli bino malamu ndeleka au moins tango sa malamu bato babo kelo ba fleur ataku to sala na babilo na yo nzambe pa azotala kete osalisa rapé esala rapé bien doto za na pona ko sunga esala bien lokwa nani frère nanga babi montana qui mo fini ku pardon ya lingwala babi montana mo fini ku lingwala ya mesana ko sunga bana lingwala basunga mangala mo so za problème abengi kaka vient na babi montana mbalamo ko asali yango to za la pe bongo to sangana loboko mo poto tombola cinéma peut-être conseil na ngana pesa bino po bino boza ba mayoka pa boyoka te batata bino mama bino ba pesa bino conseil boyoka te bonga yo nani na yebi kende na sali bobo sala nga ba émission na ba chaîne bolingi o sala nga pe na jali na lenda na ya pe ka pasaka tola droit de réponse ngana bino nzoto na nzoto ntoki mazati. Ah, merci beaucoup. Merci c'est émission hein. Monsieur Sili. Et Sili. Mabanga ate. Mabanga ezali. Bwaka. Bon, nazo pesa vraiment merci. OK. Nazo pesa vraiment merci makasi na mami balingi chimwamba. Donc wana peda ma petite sœur chérie. Donc MB Mwamba transfert. Paulin aussi c'est missionné yemoko hein. Moni makambango hein. MB Mwamba transfert. On les agences à Londres Kinshasa 5% et pas mami balingi chimwamba de longues jambes. Moi si me bien sur l'arabien azana Londres na songo tinda et là on a vraiment na Kinshasa oluki kaka mami balingi chimwamba donc MB Mwamba transfert de Londres Kinshasa donc 5% et à Bukine Mbongo à Bouakinango. De wana zomona Nana Kabasele, Charlie Kabasele pardon, Charlie Kabasele ma grande sœur chérie, wana peka na Londres. Ba maman elle fait pas compte nzambe malamu vraiment prière na bino ko sala bien parce que moment otokomi et ça maman mabe ba maman fait pas compte nzambe malamu. Clarisse Lukombo Ange Milambo na linga bino mingi. Et ya dema Action TV donc vient na ngai vraiment talaka yo. Zalana Eric Mbaya Nyembo. Donc
mbote mingi na Nanette Mia Maman na Gaël mbote mingi na Kadiza Mbala Radar mbote mingi na Doli Odia mbote mingi vraiment et comme la Laetitia Ekutu na Brazzaville mbote mingi na camarade na Lolo ataya ko finga ngawa mais na linga ke wana za le tout le temps donc wana vraiment lobaka masha mumenu musuna zo boka musuna zo mina nga poto mesana bongo alingela nga mbote mingi vraiment na pole wazaki sima ya caméra pole mukendi mona suka ba mukendi donc mbote mingi na linga ko mingi vraiment mbote mingi na yo moko Sarato la dona batunyoso balinga nga vie na nga José Pito donc na Paris Malika Silu mbote mingi penda na Nana Kabanga wetwa donc wana bandeko nanga baluba nazoboka bandeko nanga so baluba wala pe na boki bino te boka na bino parce que maman mundi bula cadette de Bundeso Miss Lolo ndeko nanga la sema mama yo mto pesa mabanga na salioni on pesa on ba ko tikenge émission tikelanga émission pona sima pe na pesa numéro pona na pesite bato ba finga nga ba misu tangu numéro na ngele kaka ba zara olala siko fo bala mukana la musi bango donc mbote mingi vraiment na Beni Kapinga Gazoza chic dame en Afrique du Sud moi si atonda moi si nzambe moi baleki na biso to za kitoko na famille na biso to za ka bambinga lo so lingo na basi ya classe basi ya bambinga yaka na famille na biso vraiment okuta biso na famille badia jera mobimba donc to za wana do bena kaza di nyonso na lela bino fo na lova bino wa bandeko na taka bino bozaka sima na ngai do bena kaza nyonso bomoni ya Sarato la pesi bino mbote bena kaza di nyonso yango nde bakambo biso biso baluba nde bakonzi biso nde to okonza biso nde tozo tambola babi ata to lobi nyonso émission c'est si nante bon numéro na contact bakati ngai Bobo Trésor Julie Titenge donc baluba plus mapanga yango na plateau na nga na micro na nga bon numéro na nga ça plus 243 90 14 60 816 bakati nga plus 243 14 60 816 pour bakati nga yo mto zwana oluka occasion ya ofinga nga finga no ngai yeba mto oluka occasion lezi na émission mona sale pa non mto so yela nga benga ngo aza juriste na tuni esiko ki juriste nga kanga nga na makamna lobaka ou bien na tuni yo mto liboso za juriste na poto ou bien na sali oni o makamsu bolobaka bona bo papa numéro na nga so kote nga bete pa na mono tiko koma yango na zwana okoma yeba mto oluka occasion ofinga ngai Zono numéro na nga finga nga ndengo lingi bandanga me avo finga nga makambo solo. Soko finga makambo lukuta tonga ya oya yo solo. Oluka place okima po ngai nde naza bonza ba radar na ngai. Na tiaka ngo partout na poto kitasa na contrôler. Naza do so makinga awa bata misima na ngo yebete. Eza nzambe na sisi mission na nga na kimia. Merci na Sarato la. Merci beaucoup bandeko. Oh maman, vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.